Merci Nabilo Batobozuli Baku ya kolanda biso na mokolo mwalelo na émission la bino tolobela mboka Congo wapepa itoso mitina kama kanisi na biso nesika moko pona koloba maimanso bazali koleka la République démocratique du Congo yambo ete tokota penza na mama ya likambo la biso na kobosa la te kopesa bino ba abonné na biso ya Océan du Congo mbote pena balandi nyonso ya Océan du Congo pena bino bato bo like ka émission bo partager pe botala ka yango du début jusqu'à la fin ba Congo mani bisika biso bizwa mibino na Congo central na Lede Kasai na STP na Équateur kuna bisika boali na ikela boali bongo na boteka bande kwa boteka bobenga ki peza lobi makasi tika penza nzombe ya lola amona bino pambate ya limbala ya yambo bande ko ya boteka bobenga lolenge bobenga ki bongo merci na bino penza bisika no so bozali nzamba kozala bino na fin fo ya République démocratique du Congo et pa wapi bolanda ko Océan du Congo na molobeli yango Océan de la presse et pe la ba journaliste iso pe merci encore une fois la papa la biso Polo kombo yango papa bolimbisi bokulaka olobaki bongo na pesa équipe mobimba ya Océan du Congo mbote na mosalo bozali ko sala ba mpe bazongi seli mbote bande ko balandi na banzi ete bolandi pe na bilili lelo to bimaki pe na ntongo to zaki utalobi to alaki ka kozana se ya mabele to ko tambola passe ezali ya solo ba bibembe bizali penza koleka ebele na mopanzi la biso pe tolobi yako na bayi katoliko molongo mobimba bisika biso bozali yako na ba mabota nyonso pe yako na famille biologique ya Monseigneur Mosengo Pasinia wape paye oyo uta lobi a tika kibongo mokili azongi bongo epa ya Nzambe tata kasi bande kolangai awa to analyse ka ndenge to lobaka lokota eli français to sensibiliser ka to conscientiser ka éveil patriotique to belela ka penza ko landisa mana mobeko le konzi la biso l'article 24 oye pesi biso ko sensibiliser ko mobiliser ko talisa na bayimboka lolenge ni ezali ko kende peto zwata article 23 oyo esimbaka te o bapesi bongo moto nyonso ali bongo na koloba likambo biaye ndenga lingi obolobaka lokota eli français liberté d'expression oyo ezalité na République démocratique du Congo bande ko balandi mingi bako benga bako tuna mamosi ya tolaka ki la bilo ete tolobi toza la champ de bataille tolobaki na bino ete na kati etumba eloko nyonso oyo moni bimisa yango pamba te ko bomba te po tolobi etumbelenge bokano elenge etumbelenge yo ko kana ko betanga na tongo menga ifona devancer yo na butu o na bimeli yo ozangi lolenga ko betanga yo yango na to ko bongisa politique nini to ko kozwa lipanda to ko bongisa politique nini Kongo ezonga mobimba to ko bongisa politique nini to longola makambo ya mabe o bakotiseli biso batindeli biso efanzo bila iwa wayo be nyama oya yaka pona kupanza nyama oya yaka pona kubebisa nyama oya alingite ngai na kabuya to zala bomoko alingite ngai na cordo to zala bomoko alingite ngai na mpolo to zala bomoko oke to ali censé ya kozali tuka moko poete to pelisa moto wa biso nzungu evanda kasi soki yo lokoni moko bimi libanga moko ke libango ke nzungu ekovanda moderne yango komona Kongo to ali na posa to zala bomoko Congo to la posa to za la bomoko po to tonge kolo abiso yango moyena tango yiso na lobaka la bino repentance psaume 51 ezali wana pona tout congomani pona mwana ya Congo nyoso pamba te etumba oyo to ko bunda yango na pyramide ya satana etumba o bande kolanga bobosa la te to ko bunda yango na bato mabe pamba te bato mabe balingi te bato malamu basala bato mabe balingi te ekolo bwa biso ebonga na banzi ete to kozonga mwa moke sima botala makambo mindele ba ko sala biso botala no ba mona Rwanda projet na bango ezalaki ya 20 ans babanda ko kana ete Kigali na bango ville o ya 1000 collines babuka basala yango ndenge basali yango Singapour boko yoka kena molongo bomba ba ko loba ete ezali capitale na Afrika mobimba o yali na bopeto mais soko otali biloko bitongi Kigali euti na République démocratique du Congo bako boma bato Kigali ekotongama bako boma bato Kigali ekotongama toloba balingi toloba te tonganga balingi tonganga te to pekisa pe ata bango ko pekisa bango balobi to ko pekisa bango te mabele ya bango basana ngondenge balingi tala likambo to aliko kufela bande kolanga tango mosusu yo yoka kabisa la lolenge ya mabe pamba te totanga ki commentaire ya ndeko moko alobi yo zana ene yo ali moto mabe makambo yo koloba elongo banite ndeko na ngai moto ananzala zaka moto malamu te
yo so moni moto anzala zaka moto malamu akobima moyibi akobima moto bisenga akokoma moto ya songi akokoma moto ya motema mabe eloko ekomisa biloko na insu ya lini ya linzala moto ana nzala yo kokomisa moto ya malamu te pamba te soka moni osala monteke il faut poussa la pembe na yo asasa ndeko na ye mususu po ete yo pesa ye monteke asasa ndeko na ye mususu po pesa monteke na bazi na tango na lobili kamboy kabu ya chelanga mwa video oyo bato ba mekana kolanda yango ekosekisa bino kasi botlanda yango tina nini oyo Kishasa okomona biso na mitema mabe tokoyo kozala malamu te yango la cheli bino songi euta na chômage tango batu nyonso bakobanda kosala musala na Kinshasa tokomona pe songi ekokita mwana eza message pona fachi peza batu musala tika balokuta na yo. Merci encore une fois la kabu ya l'homme puissant la base était botel vidéo la boseki ya linga était ya mondele alobi nini alobi po songi esila na Kishasa esengeli batu babanda kosala esengeli batu baza malamu kasi yo Félix pesa batu misala tika lokuta pona nini ba koloba bongo asali moi humour na batu ba mwamoti mengai na ba humour wana na ela kabino nde message oyo ezala kati cela veut dire ngai na yo toko inana po yo vandi bisika ya mindele yo ko pema bapesi yo social oko kende ba ko nyoko yo mozongi olei motuka yali na mwa ntalo moke oko pusa po komisa na bisika au taximetre oko mabisika kokoma kasi ngai ona alia na capitale ngai ona ko bika melio yo ko finga ngapo na nini ndeko la ngai est-ce que Félix banda koti na bokonzi tikino lelo yo ko yebisa ngelo ko nya malonga Félix asali Félix Chilombo eloko nyo ya sali ya malamu soki ezali komela ngai yo muto finga kinga na ko yandola yo et puis ndenge bofinga kabiso wana vraiment nzambe azana bilo pamba te boaka misika soki boaka pembeni na komelo na ndako na tumbi ndako na tumbi bana no penda bandi ko beta yo pamba te wali moto nyama yambo yo finga ndeko ya yo ata ko papa restaurant lo baki po finga moto o mitala liboso po ete yo sala mabena moto mitala nano yo lelo oko bika ba ko nyoko yo me biso to ko bunde tumba po ete yo nanga to so bonsomi po ete bino bozonga na mboka mayelo bozu botonga mboka ni bala toza nango ba entreprise o se kufa CPA ba société o nyoso ezalaka ezakate ba société ko sonama puta ezaki awa bezalaka te ba Air Zaïre ekoya ba RVA ekoya ba Onatra ba société inso oyo ezalaka bato ba kosala mosala ezalaka te mais lelo oyo totikali kaka la système moko ya occupation ba kokoma biso tokomi lokola banyama lelo oyo eli mokolo bana bakelo sa dissertation eli mokolo bana bakelo kokoma po bana na biso apasi bwe ba kotanga malamu tendeko yo tindi mwana na tonga kelasi mwana ko yelo bakla mikolo pa sali oya biso bana bakoni ba belole pe yo pezo finga kabiso ata yo mokonde kolanga est-ce que motona yo penze salaka tango yo komaka bongo motono etondi ni yi to ali bolole yo penza ndengo vandi wana lelo bana biso batangi te lelo ba komite donc Félix azongi sabiso ba belole po eloko ya tanga classe te peso ki tolobi lobele biso ene o komene biso ba français yo tangi ya malonga o esali eloko te o ezapene eloko te pele lifuti te o ko sala pele eloko te o ko bika kana pasi me yo o ko tuka bandeko na o bandimi ba kufa pone kolo papa to mama nzamba ko tumba bino pamba te makambo bo ko sala e ali malonga te lelo ndenge tolobi bwe twaki na bandeko ya IDPS twaki biso boko te Uta lobby na minuit toi qui bande quoi IDPS hein ba pelisi na limeteni yaki biso te ali bato IDPS ba bito ko pelisa na peuple ensemble peto tikite toi qui na bango ba bengi ba mose yaka to fene ba na lokuko to ko sola ba lobi pasi ezala kakasi oyo te na lobi bravo boya lobi to ko ya to ko simba loboko po biso pe to ali ba chauffeur biso pe to ali ba receveur biso pe to ali ko souffrir Félix a ko sala eloko te ba ko tokola mbongo be Rwanda Denise ba o ba uteki mikile ba pa biso atonyo ko ngai papa soki banda kala bozaki na likambo oyo be bo salami est-ce que lelo bino bolingi to tikala monyoko ndeko moko uti ko komela biso lobi soulèvement ko za moko nini tatala ngata basenga ka mbongo poto se soulever yo pesaka bino bolingi ba loi yo basenga mbonga soulèvement pesa combien
Vous critiquez Bandeko Labino pour l'année. Vous êtes insolvable. Laisse-moi vous dire. On est pour féliciter Bandeko Labino. Les lobes va paralyser, va terroriser. To vandi, to lobby, les lobes cause à la boy. On est pour soutenir Bango Bana Kotine d'un renfort pour continuité le salama. Yo zoloba soulèvement beaucoup ça dans mon koni. Batuba se soulever dans panga la yo la monte teke dans onanino. Ndeko langa so mon appel va commenter à te vanda na oko. Zapata ko zappé. On le peut se rabiso kanda boy. Yo moninga lobby bana lobby na tche ngwele te na monoko. Nga depuis minuit. Na tiki matanga. Oyo mwana ya moninga nanga kufi. Na tiki matanga. Oya mwasa ya nanga. Mais na lobi te pour na Congo to bima tozo sensibiliser tozo mobiliser on les bo encourager biso c'est to tiki la biso siko yo ko sala biso ni yo bando ke na poto na yo sunga ta famille na famille ba olela leloti oti de ka bango logo te mais bando zui kaka nini eloko nini wifi no yo fele wana yo zala ka ko komela batu busoba ko komela batu busoba aka soulèvement yo continue batu ba se soulever yo zo pesa combien est-ce que bi soulèvement zambo oyebi combien ba kufi siko tozo l'exabilo bilile lo ka se ba peuple ba telemite to bambi mabanga to ko tumba stratégiquement partout go pour partout na tous les 24 communes batu bazalaki partout na Kinshasa to bouger mais tant to bouger il faut to bouger yango na lolenge nini to yaki na ba moyen te bandeko o to sakila bango elongo ba yebi to lakaki bango pe ba moni mais ndeko nga bo encourager ka biso souci na biso eza nini un congolais azo lembisa ndeko na ya saleloko bo saka bandoki o to bo sa banini yango bo kotande pe na ba monde ngo to eza nini ndeko nga soki ndeko na ko sala malamu encourager betile ete mo maboko lo bana elobi bakisa lelo sali boye mais tata mais on peut sa moninga courage mais yo koloba maman océan to lembi aka soulèvement kasi yo yaka ko se soulever longo kuna poto yaka ko se soulever to talo soko kokita ya poto ba ye ebele bakutela Félix Balembongo ya poto ba ye bonya ba ko lia mbongo ba ko nyoko lo pepe bazai koloba ka bla 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 ba komi abasali yango bino ne bo encourager biso toko bima toko tika bandako to ba fazer to bani toko bunde tumba mais boko benga biso ka po bochola ka biso to ka bande ko bo benga ngal sudi na changer ba numéro là parce que comme ça ezak penza ki to côté la bande ko la biso oyo biso to ko sala boye mingongo ekoyokama parce que biso ba ko benga biso sikoyo balobi to ya to ke lokolo bani to lingi mais to ko kete po eza piège bato ba bengi biso to yebi bangote mais bali ba konje ko lo Congo to ko tanga bango na mikolo mikoya balobi boya poto se soulève bo solo là to e bani bilo bolingi mais to ebisi bango ke to lingi Félix alongo la République démocratique du Congo pour Félix a konyoko biso soki Félix alongo te to ko tikate et longo na bande ko la biso to ko kende tala lelo likambo ya papa Mosengo Pasini oui liwa ya li solo to ndima yango mais Mosengo abundisi Mobutu Mosengo bandeko kima Mobutu kisa bato ezui Mosengo eleki Mosengo makasi pamba te bino banso boyebi video ya papa Mosengo atikaki alobi nini Mosengo akoloba yambo ya ye soki pa miye bakike akokende yango akende kolia mboka Kabila toyebi te akoloba nini alobi Félix azali ko soutenir ba occupant Félix azali bongo pio ya bokipa Félix kende koloba non na Kabila mais eloko nini ebungisaki cardinal pour akende ko sala misa na kingakati bande ko nanga to analyser ka to mitunaka nga mutu lokola nga bola koko olie ngbela Félix te atanza le lutingai bato iso baboyi ko pesa ngai nzambe na ngai akokomisa korbo ya ko pesa ngai biloko asalaka na Elia asuki ka na Elia te akopesa nga pote lilobali ya liloba la bomoy akotindela nga korbo akopesa ngai ngbele na kolia na komela mai pe na temi na popoli mabele la kei na koki koke na kingakata ta mukolo boko te botala punition o bopesa biso pona ni tolobi to ali lekolo mais to lila bande ko na biso musu bapande sango okomone pas Félix okomone pas Martin Fayulu Madidi okomone pas mon premier Muzitu okomone ye et pas ya Kabila ba ko sala musala bango librement mais biso tolobi to ye ba résistant to ali ba panzi sango ya solo kasi biso to le ba panzi sango oyo to ye to talisa mabe ekolo to ye to bundala bandeko la biso to ye to sala veille patriotique to ye to sombo la conscience bandeko la biso oyo umeli tango molai bravo bobetela ba Kinois depuis ka Kinois sala makambo mais Kinois yoki liloba ne bandeleza ki liloba ezala ki nzambe peli lobeza ki na nzambe lilobeza liko tambola na force na puissance nango mais tangu to ko tchali loba yo ko négliger te biso to boki liloba nkona malamu yo yeyi o chem singana yo nzube po zinga nkona wana moyepe meyate biso to boki nkona e kwai na mabele olie yo luka obongisa yo yeyi ole yango biso to boki nkona yo komi mabanga oye na moyi o etufe yango mende kolanga suka nkona ya malamu yo kobima
continuité ya makambo ezali na bandeko na biso to benga na to sunga la pamba te po ezali mongongo ya lelo eyokami iyo pe félicitation na bakinois félicitation na bandeko na biso partout bozali félicitation pamba te ya lelo tolobaki esengeli eyokama ya lelo eyokami soda telemi peuple bambie libanga soda meki peuple bambie libanga soda moko bangi bandi kolongola masasi na ipo balobi to kosila na awa soda kitala moto tambola makolo. Félicitations encore une fois na bana Congo. Félicitations encore une fois la bino nyonso oyo bozo lembate na ko soutenir, bozo lembate na ba conseil, bozo lembate na ba prière, bozo la biso ensemble to lingi bino. Mais malheur au Congo Rwando. Malheur au Congo Rwando pambate kanda na Nzambe kota la bino. Bande kolangai to bunde tumba ya ekolo. To bunde tumba ya mabele. To bunde tumba ya makila. Et tumba la biso ya liwala lo silo na lo silo kufa na kufa bato bako kufa mayele ekoloba mate nzale pai kasi lelo likambo yeteolo na lobaki la kotika koloba yango te Félix alobaki ayeli biso yeteolo po ete bala batanga ngana yebisaki bino uta kala kala projet na bango ete bakobebi seteolo bana po ete bato bandibaka biso te me matondo na bino bato boko nziba biso melesi la bino bato boko nziba biso lo sako na bino bato bakulaka boko zana biso elongo nzamba yebala ko batela bino pamba te boko tika biso te atako tokei boye bobeti biso mo afimbu me botele misi biso ezalaka nde boye kasi ya ko ignorer existence ya effort o bande ko na bino ba ko sala esengeli ka ko zala moto ya ndoki o aza ko tambola na Félix Moloki bande ko nanga to sous-estimer Kabila te la Félix. To sous-estimer Kabila te na Félix. Bazali bato ya mabango akei nani abomiye. Ezali Félix la Kabila. Parce que mosengo abandai koloba la Félix bakambo elongo bani. To bomba likambo la sali bekate. Liwa ezali kasi moto a commandataki liwa. Il faut to tanga ye. Papa mosengo ba dominer ye. Pa kena ikinga kati. Soka kena kite. Tango musanga ka kufa lolenge mususu. Abandai ko boya makambo Mobutu awati. Atelemele Mobutu se Mobutu abengi ya boy. Atelemele Mobutu omone ke ko sakala musubo sakala kila Mobutu po Mobutu pa ki boto malamu. Mais bato oya mabebo ebino boko kele pala bango ndeni yo lobi na est-ce que fallait kaka mosengo akende ambongo azaki te moninga na bango ambongo fallait ambongo akende ambongo alia kala bango ambongo amela kala bango mosengo fallait kaka parce que mosengo mutabimisa ki ke élection président Eli Martin Fayulu m'a dit mutaganyaki. Mais abosani ke makambo alobaki yango to lobi botika okela ki olofela lo sako okela ki olofela botika yango bande kolanga tango toko bunde tumba boye bande ko la biso boza ba résistant na kati pe ya libanda o boza fermé fidèle pour la libération boli ambongo a Félix te boli ambongo a Kabila te bako sala kabino mabe bako linga bino ata mukolo moko te lito biso to ko sala ngai na kuta na bato ya Kabila mwasi wana o atala kama kamba Kabila abenga nga kabu ya l'homme puissant présent na lemba na kamande ni azwa numéro nanga ayebisanga océan oza ko bangisa bango ngai na zaine tidi ya Kabila otala kama kamune na kingabwa naza na mbongo pona ede o mena ko peso te so la peso mbongo ka ngam tuna ya ko bomao na kei na kimbaseke tango ya ko ke makamna nga fondation na kuta na colonel wana kilama yebi abengi nga lobi nga océan oyo tu es encore trop jeune on sa na makamba boy mais tu fais peur continue mais comme la maille ya batwalate na kuta na général wana Sanef alandinga ko benga la beti karama yeti liboso la ngalobi moi je savais que tu es une grande dame mais yo mona mukie boko sa makambo yo eloko nye kotindo sa la rébellion na otana ngai kabo ngai bona tamso boko lo bali pasa la ngai makambo boko tulanga te alobi to yebi kezayo mais comme la maille ya banguna na ote alobi comme la maille ya banguna na ote na musalo zo sala ozo bangisa vone zo yokama mais ata mukolo moko to mela mai na bango soko meli mai na bango biso to koboma yo mais soko meli mai na bango te bango bakozwa ote bande kolanga to tambola sembo mvuluzi kimbangu oui bon mais est-ce que toza sembo Lumumba oui est-ce que toza sembo Paul Maurice oui est-ce que toza sembo Kingotolo oui est-ce que toza sembo Vital oui est-ce que toza sembo Nzezaland, oui. Est-ce que toza sembo? Président Kasavubu, oui. Est-ce que toza sembo? Bande konangai. Toza la juste. Juste zanzambe. Ne tumbo tozo bunda. Keba na kolia kanyaka.
keba maboko na yo ozala na deux tendances soki oza demo na ndeko lango okotikala tobimaki na bato tokei babwaki lacrymogène bamisu balali biso tolekani parce que à tout moment purification sanctification à tout moment koyebisaka nzambe j'ai péché mawa na yo likolo na nga miséricordieux na yo mawa na yo esikola bomoi na nga natambola peto bima na biloko makambo mpe bato etumba oyo eza etumba ya milimo tokokonza bango liboso na milimo ndeko biso tokobima pamba te tokokota tolali tobimi tokei epa bafumu tosaki mpona mabele tozongi toye totelemi mpona nini tomonana te na mingala nyonso mine ndeko na nga ntango ozobundela kongo ata na mbongo ozopesa biso ndeko na nga soki ozala yango makambo malamu te ekosimba te me akoki kopesa kaka $10 na yo ya pamba na bandeko no baobunda esali efe parce que ozopesa yango oza peto ozopesa yango na bolingo ya nation na yo ozopesa yango lobi te mpona ekolo na nga naza na posa ekolo na nga ekangolama $10 wana kaka oyo omoni moke me eye esali efe lelo oyo na misu na nga soldat solo bofinga Félix bofinga biso te biso tozoyaka tokende ntango tobandi koyembela bango soda keba lelo bokomona apusani alobi mère boyembela Félix bofinga biso te bandeko na biso bakongolais bayebi souffrance oyo pwani alobi bofinga biso te bofinga Félix biso toala service commandé bandeko na nga banda na mokili banda baprésident bakota mboka oyo baosaka nango oyo Congo ezala pays non grade Congo tobima te bakangi congolais akobima te bango bavio na bango ezoya kosani congolais ke na bamboka na bango te bavio na bango ezoya kosala nini alors po tosala mosala wana ndeko nanga ezosenga biso mpe mbongo nasi na loba yango la kotika koloba te basalaka soulèvement na maboko pamba te okobamba milangi ekosila eloko nyonso bapreparaka yango biso tozoyebisa bino ke tozotalisa na bino eteke tosi tosali baplan tout eza ok à moins moto ndoki ya kondima biso te mais ba oto zaki la bango ba oto solaki la bango lelo bango bo ba confirmer que tozali pe tokozala mais tozala besoin ya nini soutien et puis yom to pesa biso 10 francs la yo pardon to sengi mutu lo so tapia biso 10 francs bandeko la biso boyebi nde to solaki tozala besoin ya 10 francs ya bato ya malamu po to ke do bundala ba démon soki 10 francs ya démon e koti d'office ko fatiguer biso bandeko la biso tozala bino tozo solola o tozala bino na se ya mai o tozala bino na nzela ya milimo o tozala bino na nzela ya mabele bosunga toloba lisu mingi te o eza ta ya koloba te eza ta tozala indépendant eza ta mindele babanga biso eza ta bakonzo ya nyanga oyo babanga biso eza ta Félix apangata mbango na barwandais akopakata parce que ndenge tozali awa tokotika te ndenge tozali awa tozali kokende ezwi bafwa bashala bao bakokufa bao bakotikala bino bato bokotikala tokotombola mémoire ya bandeko na biso bakufi soki pe biso tokufi bokotombola mémoire na biso lobi jifendele bana na biso bazala pe malamu ezala teke libota ya Paul Maurice batiaka bango kate libota ya papa nani batia te batutu oyo bakuzobundela mboka bakotia bango esika moko bakotombola bango basali bango matanga pe tosali statistique ya bamort na biso tosali statistique ya bato batikali pe totongi Congo ya sika tolatisi yango elamba ya sika topesi yango monnaie ya sika topesi yango makambo nyonso ya sika e mboka Congo bendele pepi bisika nyonso pe Afrika mobimba efungwami ba-africain vous êtes censés ya ko soutenir biso bandeko la biso ba-africain o bolandaka biso tobenganaka vous êtes censés ya ko sunga biso spirituel physique, morale. Parce que biso de bato tokobeta gâchette et Afrika mobimba et kozwa pole lango. Matondo na bino bato bolandi biso en direct par bolandi biso en différé. Ingeta na bala mvuluzi. Papa Mosengo akei aluta continua. Tozali ko continuer et tumbala biso. Obeli opemi okufi olongwe la course. Nous on avance. Mais toteyama tango lobi oza résistant tango lobi oza mwana na nzambe
ozali ko défendre mabele na yo keba na kolia misolo ya banguna na yo. Assassin de la République démocratique du Congo, il s'appelle Félix Tshilombo Faci Tshikunganya. Assassin de la République démocratique du Congo, il s'appelle Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Assassin de la République démocratique du Congo, il s'appelle Kagame. Assassin de la République démocratique du Congo, ce sont les occidentaux, les impérialistes. Toyebi bango. Alors batouana toza la confiance na bangote. Le kola toza la confiance na bangote et sengeli biso na bino to pesa na liboko pour na kin toadi ya baindo. Bomoko ndeko sikola biso. Toza un parce que aujourd'hui tozala ki biso solisanga. IDPS azala kité, Motabo azala kité, mais on était ensemble pour na ko sauvegarder patrimoine na biso, pour bana na biso batanga et autosali et silité et ko continuer. Elle est là. Yo oyo kolanda biso, motema na yo tuti sami, ya ko benga biso pona ko sunga biso, benga tozali na posa nango. Yo oyo omonike oko benga biso po finga biso ndeko nanga, soko fingi biso lelo lobi na tongo. J'ai pris mon Dieu. Soyez naza loin de Dieu. Yo muto ko finga biso lelo, lobi oko pesa témoignage. Nzambe nanga abimela yo. J'ai pris mon Dieu. Ce qui n'a jamais ponami na ye yo muto zo finga biso lelo o témoigner au mona makamzamba osala parce que c'est le temps de Dieu. Nous avons le droit ya kolobela mboka. On va venger notre pays. Il faut venger César. Il faut to bunde le ko na biso. Yo za congolais, toza la bilo ensemble. Félix alinga te. Lelo lobi jifendele Congo ekobenga na ye lokola mpoko. Congo eko benga na Félix ozane sikate na mboka oyo oko vanda wate oko sala wate oko sala makambo ozana ngo projet te boko kokisa posa ya mitema na bino te à moins que Totala. Merci encore une fois la Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci à notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo Dieu n'aima jamais. Merci à Pape Dieu directeur recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokonzi Parabe monsieur Babiso. Merci à mon ami de tous les temps du Nolo soit Daniela Bayokoke Dieu vous bénisse. Merci à l'assistance de Polo collègue Nanga Oyo to sala kala ba musala. Consommons-nous la chaîne de Libération. On est toujours là JKM na France. Maman Célestine ingete na bana vuluzi partout bozali bande kolabiso. Toza na posa na bino. To invoquer déjà bilima bali, bazonga kapamba te soki action salamete. Bali. Ba ko tambola biso. Bali na posa, ba o makila ba mela. Ba o bali akamisuni balia, ba o ba mela ka ba mela, ba o bakila kala bantoko bakende. Alors bijo wana nyoso to wana ba ona nzoto. Esengeli to sani, to sala mosala. Kaka yo oyo lingi to sana mosala. Ozala malamu, omi batela pe, lo sambo eluta. Psaume 51, et ça la partage à ma vie nabino. Dieu le Père, Dieu le Créateur, azala kati nabino. Ce qui est soyété et son été na kankola bomeka ko le fokota ko kala mbelongo. Merci na ba pour amenta ngola no bondi ya botard de bonoit na monsieur ko komela bino. Maman dangola la mokite no Florence ya matondo mido ndeko nanga ekanga les États-Unis d'Amérique équipé pour la terre. To ko zela o biso to ko pour la terre. Tolobi Félix olinga te hokolanda tata. Bye.